À part wana na wenge tozalaki na tukutaka wenge na style na bango ya mulolo. Mais deuxième album ya mulolo mulolo yigima mulolo danma mulolo yigima mulolo danma. Comprendre? Donc ngo pesa sous force sous ya wenge. Tant que to yena ba Robert Nkokota ba nini. Pour premier album tabwaka wera. Et tate poussa tata Manuel. On a yebi ide na bango te soki ba obengisa biso. To ba continuer style na bango. Bango nde bakolo wenge. Donc biso te. Relation ya bien te na relation ya bien te donc bato alaki nango ya ki wera na jibe. Mais lelo tango bato ba yokani. Po lelo po yo ya pa na ngai lelo yo tu na Blaise Mbonda. Yo bilango wapi? Na wenge. Donc biso nyos jona sima bato wana. To so bato ba yokani mi bana ba yokani donc force a wenge yango wana. Mais bon ta wenge bandaka na ba Mosaka banani. Non. Wenge bandaka na ba Mosaka te bandaka na ba nani te. Wenge tango biso zo beta na wenge. Kuti wenge na moni kuti donc ego beba ndesi ko. Na liboso wana déjà Shiba alibi wera zali Blaise Bula ali de mingeza zali donc bon wenge nde yango oto kutaki do ba wemba makasi donc muta comprendre intention na ita fois parce que voix no pesa na ngo lote ozo comprendre hein voix na yo sera na ngo lote oyemba imukie so e danger banga batiko continuer yango donc mais c'est là ka ba bengo na voix na munda na vocal na mukie no salaki wana de solo bien. Bango ba bengisi de bango mais bolu kati boto profiter to lia na mais so tika na ba focal na yo mke mbo sala sala wana na wenge donc pour les comme passe. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons bino ba mama na biso nyonso obo sala ka lokumu pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations yaminene, aux salaramambonions dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter Jeanne, Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars. Vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au Kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso,
gratuité à santé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en train de suivre Congo Mokili Télévision, spécialement historique, culturel. Ce soir, je reçois pour vous, pour la 1e fois, lui il a l'habitude de passer, il s'appelle Blaise Mbonda. Il a l'habitude d'être parmi nous, Blaise Mbonda. Ce soir encore, nous sommes avec lui, à qui j'ai dit bonjour Mbonda. Bonjour, bonjour. Non, bah Saoudi, c'est bon. Système à Wenger. Malgré tout, mais système est tout. Aujourd'hui, Weranson, Ale Makaba et Jibem Piana, Bafandi na table moko pour ko solo là encore une fois de plus. Il y a une solution, ça concerne que 4x4 et zongla et redoré blanzon par rapport à l'image zalaki auto balaki na kala. Beaucoup de gens doivent se donner la peine, bah lui qui non, toi on a pour ça que il y a quelque chose de nouveau, toi on a pour ça toi intégré ou est-ce que yo peut de ta part en tant qu'un ancien à Wenge, ozo ko imaginer ni par rapport à wana. Non. En tout cas, local bosso et ça un plaisir makasi. Yo kokuta na jibe na wera. Ça plaisir makasi. Donc famille de yangwana. Ata to be bani mesuka na photo bon saka likambo yo. To zula solution to yo kana tous na famille. Donc ça plaisir mingi. Ndiki na moni bale makaba. Na moni ba Blaise Bula, ba Didi Masela. Jibe piana ba wera son en tout cas ça plaisir na pa na ngai. Donc pesinga donc en tout cas jour na mona ndengo wana en tout cas ndoto nanga nalala ki bien pour makanisi ya batu ya mabe no ba koloba la teti liwa non tango ba uti na libumu moko balbi ba zo c'est loko wana libumu moko wana pour na kolakisa public to sala ba kandate nini te musique mte kabula ka biso mais lelo yo bazonga ni esika moko. En tout cas, ça lui plaisir, donc Nzamba Kumisama. Oui, Nzamba Kumisama. Mais bon, personnellement, pour Nayo, ego ça là yo plaisir ou bien oser espérer que au rejoindre pe Wenge encore une fois de plus. Non, na koki kozongi la Wenge, so ki ba invité nga. Pour nga départ nanga déjà c'est na longwa Wenge, na ki ba na oki. Mais so ki ba bengi singa i Blaise Mbonda, yo po sala ki mo ba œuvre. Na Wenge baonde ba perte baonde ba perte na biso ya Wenge na CP na moni Robert Kokota donc en tout cas c'est un plaisir parce que Blaise Mbonda na Wenge au sali lokola au beti lokola 2 albums on Robert 2 albums na kuti Mulolo qui ne bougeait. Ba kaske nanga na ningi yebisanga soki pe yo ningi ngao na yo kayone sengoma apart wana na Wenge tozalaki na tukutaka Wenge na style na bango ya Mulolo mais deuxième album ya Mulolo wenga muzika wasakula dada mala ye yambia ye comprendre donc ngo pese sous force sous ya Wenge. Tant que tu na ba Robert Nkokota ba nini pour premier album taboka wera et tate pour ça tata Manuel deuxième album c'est Robert Nkokota taboka sala animation na Full King mais plaisir moko côté moko ça sanga moi passe Maradona pour Maradona pe ya souffrir kata Wenge il fallait ba benga Maradona bona yebi ide na bango te soki ba ko bengisa biso to ba continuer style na bango nde bakolo Wenge donc biso te ba musuba zolo ba do senga ba ke sincérité ezala te ba coupure sous prétexte non yena to yena ba relation ça la bien tenga na simba raté relation ya la bien tenir relation ya la bien te donc bato alaki nango ya ki wera na jibe mais lelo tango bato ba yokani po lelo po yo ya pa na ngai lelo yo tu na Blaise Mbonda yo bilango wapi na Wenge. Donc biso nous donna sima bato wana to so bato na ba yokani mi bana ba yokani donc force à Wenge yango wana comprendre tant que Makaba zali Blaise Bula ali de c'est force à Wenge ba d'autres de Mingezi c'est force à Wenge
Parce qu'il y a certaines personnes qui se posent la question, est-ce que Adolphe Dominguez, bon, parce que Belé va considérer Adolphe comme étant juste sapeur mort, va se retrouver dans le milieu, il y a des musiciens, bon, moi pour est-ce que le genre que c'est important Robin Adolphe Dominguez parmi Bamamba Wenge? Mais oui, oui. Adolphe Dominguez a sali pe mingi na Wenge. Ba banzem le ba voyage. Et c'est Adolphe Dominguez. Yo mutu pour boy betaka na Wenge to osala nzem. Non. Aza implice na kat na bango. Pour asali pe banzembo esimbi asali pe succès c'est ça Adolphe Dominguez. Bosiko bolo bo Adolphe Dominguez azala te. Non, il faut azala. Azate comment? Binobi Wenge ensemble. Adolphe esine kolata banongo bandakala. Adolphe ali mwana ya poto ya tongo. Omren. Tango pa yesu na Wenge, apesi su force ya forme na Wenge. C'est ça Adolphe Dominguez. Donc soki kanda basala bakanda ante kingani na kingani non. Et ça c'est le kambo ya famille. Comprendre neto emanze molikambo ya famille to bomba na motema wala ifo to bomba na motema to sala musala oyo bazala ngo besoin. Comprendre parce que balbi Wenge ezonga yango mokote. Hein soki si style ya makambo po ba pesa ba génération na génération ba Wenge alaki wapi banani ba tête ya Wenge. C'est ça ningi ba betisi yango. Soki musala nyo so ne sili na mutila mutazo na place na ye. Wagina Wenge tona na Wenge tona wana Wenge BCB chazo na Wenge BCB ba compagnie na ba honte pour la mouvement non. Parce que beaucoup regretter dans le sens que mettre ensemble leader à Wenge wana que les musiciens se retrouver par exemple na Wenge musique à maison mère na BCBG dans d'autres orchestres le lot va se retrouver au chômage parce que les leader na bango ba kei ko sala moi bazongeli mai nzungu na moi kala. Mais il faut bas CP là. Bas CP là pour ba musicien les zongi. Pour bas sous gaz sous ma casse. Il faut battre la base là. Tant ba kozonga na orchestre là on moni sous gaz sous yeli sous. Mosaka lobi que ba luka ko mususu batela ta maki. Mais bon tant Wenge bandaka na ba Mosaka banani. Non. Wenge bandaka na ba Mosaka te bandaka na ba nani te. Wenge tango biso zo betala Wenge kuti Wenge na moni kuti donc ego beba ndesi ko. Pour Wenge na mkomo to robita 4 concerts succès à Nyama. Omren, ningi basonga ni boisa valeur mingi eza makasi mingi onzambe moment oyo. Po ningi beta ba biloko ningi beta mabanda kala. Ba tango jibe na wona bana ko boya donc moi sala mérité. Mais tango nzambe asungi abi bosiko moment oyo bato balwaka, bato bafingaka. Oyo afingaka wera, oyo benga nga jibe. Donc botika ko finga yango, donc basukisi wana. Botala bangona na télévision donc nzambe asali likamu nayi. Donc au moment où babete sika moko. Ba comme mikolote. Bobo kena ba conflit na ti wapi. Ba comme les gens ba mikolo il faut BCBG ezala ndengwana makanisi ya kala. Bano ba koli lelo yo ba mona pe non Wenge ezali. Ah Wenge utaki boy. Donc il va dire histoire munene. Ah bato ba kana Wenge ba ntecho ba kana ba Wenge donc Wenge utaka boye ba ndilongo eza histoire moi munene. Donc ba ko sela ngo pe non na ba examen pe ba no ko poser bato ba question wana ndenge mobuja ndeko sala non avant to ko na classe ba bibi il faut mwemba chalelwa. OK. Ozo mbrani donc Wenge zande yango wana donc classe ya Wenge siki yango wana. Donc wana ya kiba Wenge ti donc Wenge nde yango wana. Donc tango moni Blaise Bulo moni ale makaba moni ba biso ba Blaise Mbonda moni ba Robert Kokota c'est ça Wenge. Wenge tona sala kate. Wenge zalaki base Wenge musique BCBG bon chic bon genre. Et suka ki wana. O Wenge ya o era nini maison mère zalaki te. Est-ce que Blaise Bulo beta na maison mère? Blaise Bulo beta na maison na tona. Non, c'est ça Wenge. Donc tant moni bilongi wana Wenge yango wana. Donc c'est loko moko bokiko. Donc soko moni ba bengi yote mezela ba benga yo. Donc tozi la kaka. Bon soki pesa problème na bango ya mouvement. Toi qui na conflit na moto non moto ngai na sepela nete na voyage boy moto sepela ya problème te. Et ça miracle nza même dans sala ngo. Ba ke ba beta meto pour yende ba beta.
le plaisir nanga to pour te beta fanatique nyonso ya Congo poto Europe mobimba non to se branding wera na jibi afande sika moko pour mingi babula ki ba revanda te mais lelo yo nzamba sungi ba afande sika moko donc ça grâce pourtant mo kabona après et la suite après ba 30 ans 15 ans déjà to ko ba mbangé donc moment autant ba sangani et c'est sengo makasi na wenge baningo yo bazali na kata batika na ba wenge BCBG to baki na bango na ba wenge oyo tonya banini ba regretter te pour ba leader na bango ba kiko sala eloko moko ba se poser question moko déjà ba o bazana na wenge BCBG ba mususu wana pambe ba ona ba leader ba ko benga bango ba yo parti ba ko yemba nini ba mususu ba non incompétence ba ko yemba nini ba faire ba susu te ba nini donc mais na lobby nazolo ba no mettre fois wenge ba ndenge na ba faire te bon tant no beta wenge est-ce que ba faire bazalaka bala ite bana posa en fait bazali na posa bana posa mona moni image wana ya kala ona ba réussir qui reconstituer bana posa mona ba capacité wana c'est comme si il y avait pas le droit à évoluer non déjà si na peso réponse ya malamu so moni dans tête wana olandi makaba olandi ba dans tête wana olandi ba bato sali ba sikise banani dans tête wana c'est ça wenge biso to yakinde to bakisaka ba mungwa mais wenge c'est salamaka momon wenge c'est salamaka nango kala basala premier album na bango batumi so ala kite biso pe to ala kate ça a succès mulolo ikime sali succès nikide sali succès et cartonné est-ce que bato basala ki faut ba sala ka na mouvement so ba bengi suyo OK so ba bengi suyo to fa ino nda kuna bino o sala mouvement na o betaka ba concert na yo ne dio msu batikila mo bana OK o sala fale o betaka bana OK la simara tikile bana OK o mona te a o sala makamona jaloux parce que ba bengi ne ba leader ya we oh problématique atika bino ka se bana avec azo c'est la appel ya ba leader a wenge ba benga et aga yemba na ye yemta ko tiloba te ba benga yete bango nde bazwa conscience ba benga bango est-ce que na mwe bana ma mwe bandi Marie-Paul Paulo baté oui jusque là Marie-Paul Alobina ne loroté azo c'est la so baninga basa conscient ba boto benga masa la biso ndenge shibalo baga na ma leader ndenga lobaka c'est JB Peralobi non wenge pour ko senga wenge za kwanga na makaya butu do wenge zo senga mutu aza na fond pourtant zo zo na ba parler donc mutu na mutu aza tala souvenir ya wenge oh man mais les sur bango signer contrat net musu la yoka yo mais contrat bango ba signer biso monité yo ningo mona pona ni yo c'est leader wenge ti yo kele ko signer so ba bolo ta 10000 no zuka ka ta 5000 problème sur ba na sala 200 300 pour 5000 chabate mais ba jibena ba wera ba mona ba mbongo wala bazoka bona ba balabala ozo mwana bo ba yipeso lemsu 10000 ukusoma mo tele na malweka uba mwa sumba mama pokolo ba mofle riba nini mais so yoko pese ba montana oningana ete yoko tucha zala kimia na bandenge ya ba bie ba nini masa tala ndenge nini obengi bango masa ndenge nini kuna mais dame so benga ngesa pe bien so contrat ngo pe ba laisser manila te ezali compagnie ezali wenge te hein ezali bazui banteto baki na wenge omran babani banteto bo so ba jibe na wera baboy ba betani yebza ngai bo sala wenge na bino jibe bino okena ngati wera bia okena ete bo to c'est ça douana omran do ba ko réclamer ba mo la contrat ba ko et ça na sens te ngana chef d'orchestre bana OK simara lobi ta na so lia boza la aveugle pour ngande leader mais na yebi bato na travailler na bango moi pilipili moi mungu wana kopesa bango ayibisa bino soki ya zo lia bino boza la aveugle to za la aveugle yemu ga monaka kasi yango wana tango jibela wura ba olia mais bino be ba bato bolani na simara boza la pe aveugle na bango bango mo baza ba courant non ba masa pe to so travailler na bango il faut ba lia moi muke c'est ça mais yo komi ko chete na place au bango baza po bango bali
ba patron bango nde ba normal ba Didier Masela nde ba visionnaire ya ba biloko wana ezali te bango bamona contrat bango ba signer eza sens te to batika wera na jibe babetala bango Didier Masela ça d'accord attaque fondateur orchestre ndemi bango color orchestre Didier Masela fondateur abi 8 ans de betango bomoni Didier Masela te asalaki ngwakasi alaki ozo comprendre abude te nini te aye makaba aye Blaise Bula aye ozo mona te selenge bosiko bino batu botikali bonibolo bani boya te ba téléphone ezali ba numéro na bino ebani bakobenga bino bozalaka kimia bakobenga bino esili soki lelo bayebisaki Blaise Mbonda par exemple que Blaise Mbonda pesa biso lelo to peso chance ya reconstituer par exemple le nouveau Wenge na image à lelo nanango Blaise Mbonda ko tena liste ya Wenge wana na image à lelo mais image à lelo na bila to betro histoire moko Wenge bango wana ka mbali wana Wenge de bango oui Wenge de bango mais so bayebisi ok d'accord bato ba ko accompagner bango lokola ndenge bino ba accompagner ka à l'époque hein ceux qui bayebisi par exemple au bakisa quelques personnes au bakisa destinat bonga na moni mutawa bakisa te pona moni déjà Blaise Bula azali attaque ya makasi Blaise Bula azali Jiba azali na liboso wana déjà Jiba ali wera azali Blaise Bula ali de Minguez azali donc bon Wenge nde yango oto kutaki do ba wemba makasi do muta comprendre intention na itcha fois parce que voix no pesa na ngo lote ozo comprendre hein c'est lote comment voix na yo sera na ngo lote wemba imukie so e danger banga batiko continuer yango donc mais c'est là ka ba bengo na voix na munda na vocal na mukie no salaki wana de salo bien posa no leader vous comprenez ozo bongela ngana ebité o Olanda ngayende ozala problème na ye te ngai kanda na ngali mo eloko lupango na yo te okay so lupango koka nengo wana o mutakufa kabilinga lupango esalama do yo problème na manda chance ka yango wana te ngana ngi na li problème na manda te manda za piringa manda za ngati manda ti to bandengi na ye akuti ngana Wenge to bandene manda très bien ngana manda to swana te nini te kuya manda kuja iso iko concert bana okay benano ayembi e pre akitibo mbona nini zwala ro nando sepani makasi po ayebi ngana Wenge ombwana mais na moment oyo tokoma lelo manda za orchestre na yo soki grâce salami boko benga boko kuta na pe lisuswa babengi bino donc luka question mususu omoni maintenant lelo Mbonda ofani na ozali na Wenge pendant un temps mais osali la préparation ya Kala et Boeing et puis du coup Mbonda Longwe omoni ngai na musala ndenge grand frère nanga Viesabo si tokine na Rumbaya ki président nanga na Rumbaya ki grand frère nanga en tout cas na discipline est-ce que na longwa kana na mabe na batute esika nga na longwaka na kana mabe na batute atuka na tika nzela ya malamu na koswa na pete ni ntela ti déposer kana zonge na longwe nanga so ba jibe problème ni na Blaise te albono te Mbonda ti le lokuta beta lemso jibe avant bena en tout cas toki na orchestre kwa batu ba discipline ngina balokwa ba Blaise Mbonda vous comprenez et discipline mais natika la kosala mabe mo na Wenge jamais. So Blaise Mbonda longa ndeni alonga pe pourquoi puisque ba avantage ezali ki tellement belé wana mitona Kala ibunge sali succès fort Blaise Mbonda keina e mais oui Blaise Mbonda première voyage ya Wenge parce qu'il a travaillé qui mingi pourtant on a toujours luka na bazaiko zaiko c'est la rythme na yetu kini manze kwa bimisi rythme yaya londa bimisi rythme il faut pas Blaise comme Blaise Mbonda c'est la combo comprendre na ko c'est la rythme na ngai o c'est la qui peut Wenge mata un place da bakse moi pilipili nanga to ya mingi te mais pilipili wana epesa pe goût comprendre
na ko sala tumtingi ningi mame simbe abonga abo tumtingi tingi krakate tintum tata makulu tumti tum he tumti tingi tumti tum kindi ku blaze mbonda ye ozomona esali pe kombo na ko sala malu kekete bwe malu kindi malu aluki maka tumti kindi dona sali trop. Mais so bobo tamili bumu moko bino nyonso bato alaka muswa ningaka te azali muswa ko ningwa azali muswa ningaka ko atata vous comprenez c'est ça musique ningi azali mais isa na web so boye wenge même ça la dernière voix il y a danger mais wenge so ningi soko ça la beauté te ba jote ah yango mone ba baki wenge BCBG bon chic bonja. Donc il faut ça la nengi ba ko ningeli mais lelo wenge lelo ko mega po botende eno benda batu po yo yebisa ngata yo po longwa ki po bote za la kite tala kutina ko mi père tawona gisheri siko na ko mi père o mona kana bien mais ce que longole la ki nini parce que il semblerait que elaki makamba voyage makamba voyage wana ba décider que non yo passeport na yo il faut mutu mususu a voyager nango non eloko epesanga kanda parce que basumisanga fumbwa nambisa ko na signer passeport ba visa makambo nyonso vous comprenez comme moment oyo okende non orchestre que non président JBS nga noblesse yo zolanda na 2 semaines date kokina kende soki kopa ngo teke pa na ebiti na ko yana wera keki jabron na passeport na passeport na yo donc ngai dakina poto na passeport ya na kombo na ngai originalité po kombo na originalité sala kati ya poto na kina na faux kombo parce que vrai kombo na mutu busaki na ngo bona ebite soka boka ngunda soka sala yango nini parce que ça va fumbwa na ba mambisa kaka na za sir tango na bena soke poto te somo na bien te au sein de explication par rapport au Maramelegaki. Non, tant on a commis pendant en tout cas je n'ai pas la laïté. Poto bano balo na rokima yango yo. Le namona ngeza couleur te. Et le namoni o namona danger na poto za ba fleur. Ba fleur o ba nzete kana to koto lona wa. Yaone namona ga danser. Elonga na moni na kraka kana kana wena pochote dotango simara bito songa to songa ki pona kraka ki yangote tile yo bena tila kraka ngote dona cha souci a ndenge nini afane fana kana poto non apena ça bien comprendre soki bana okibana a part ba cop na ngana sala kasoki bana okibana concert ba benga blembonda to na concert na kenda na beti. Et comment peut déjà des gens que Wenge peut moi est-ce que quoi un peu tellement mouki c'est comment déjà bana au long la période ya kala bwing bon au moninga la méthode ndenge nzambi asali langa na mokili elo la kima liboso conflit tango wana na comme chef d'orchestre donc na ko bouger te pa simaro comprendre toi kana jibe na président toi na président jibe na mboka nini na Belgique na robeta ba concert mona bata kana benga président ni abia mbonda jour bango bazo beta biso soke beta na vérifier mais toi nous ça tous les temps na bango nazo kitala bande konanga na esika bande ko la côté ya ANSS wana na nous ça na bango natinding na songa kin mais avant na songa kin na songa na président JB na betité na bouger pété parce que au moni Wenge biloko biso beti na Wenge oui Ali Mbonda c'est beau batteur oui Ali Mbonda beau batteur c'est pelana mais ba création biso sala na Wenge pour lelo sala yango et ça passe musique et katane zo binisa public net partition na sepela mingo yo mari pour la nani Ali Mbonda beta kundungudunga titu takataka tugudungu takataka
Kinding. En tout cas, c'est vrai. Là, au moins, on reconnaît Trango. Oh, mais ce moninga, c'est moi. Ce que vous allez, moninga, à celle et le quoi, malin, faut comme ça. Non, mon père, la bête. La bête, mais na ko bête, on a n'engi ya bêtelité. Na ko bête, on a n'engi nanga. Ponga na nga barit, mais nanga. Et que so, ok, banzem to sala ba trahison. Ma belle boko boa que la kaso ma belle Patrick yoka mbundeza kuna omona o différer betati au moins veste ba bilanga non blesse faut beta lokola ninga ba vi mikoroso ba no beta comme ti so yoki na le mina ko bomba na o mama kulutwe o mona ko participer no yande mususu soko yoki Élysée nzembu ya Vendombe tout ça on a Bruxelles o ko ko periti mususu. Donc nga bon mais kena betaka on ngi man c'est quoi betaka il faut beta ningo na oninga ngote ah oui quand est-ce que yo beta pour moni kala mutu la mutasa la rythme na ye manzeku akina rythme na zaiko ya londa akina rythme na ye selembo na baki na rythme na ye na wenge be biso beto na rythme na biso ah na beti mbunda ndengwana. En tout cas, très bien. Mais à l'époque, à l'époque, tu te dis que tu es pénal lihinga. Koleka, il y a qui moi passe. Parce que Wenge, si tu as salagi na kata Wenge, bosigo, o le gabi son lihinga. Yo boko lo wapela. Pona ko beta kali njanja pa na Wenge na sale 6 bosiko yo le gande nini na ko beta kali moko ya mukena linja yango ato suka ka lem sulu ya mulangi na Wenge chaka piu on sala 6 o zaka la Wenge donc c'est ça Wenge bosiko yo le gande nini pourtant on a besoin mona binoti ba mona nde Wenge jo beta la Wenge mais baso ba de jo beta la tout puissant que jazz on oh, tu as bien la vie faire la musique. Pour Wenga à face qui, il y a un Robert qui effacer les tableaux. De ça face qui tout la génération à tout. Vous comprenez? La génération à tout Wenga ça face qui. Pour nous, qu'est-ce qui a fait que malgré le grand talent tout autour il y a un milieu culturel, mais Wenge a s'imposé au point même il y a qu'au rendre Batmoussou presque invisible. Alors, mais au moment où Wenge est salami, balai na miteme malamu ya kobongisa ba musicien na bango. Yango na loba na na be ya soko lisese mon bo na bato ba lembongo ya defao. Na yebisa na mwa fesi maro lelo pesi nga raison. Ngai basa ba mibi. Omren, mais lelo pesi nga raison. Nzamba ibo la reste c'est na prouver yo ba mibi bazalia. Defao akufi. Combien de fois les babili? Mais yo obetaka te nini te au moins génération oyo l'état na biso fatala malamu batu bapesi elengi na mboka lokola musique bapesa ona valeur lokola Wenge azaki mutasate kala kiki omona misao ke tshasa tama makolo okomona musicien moko boya nina tama makolo ba wela taxi mais Wenge ye ko ayi na modification non musicien face à la bien ça la bonne bonjour et ça la télé lamba mais ndakwa bien vous comprenez ndakwa bien ba facture bien. C'est Wenge. Mais pourquoi vas-y na basi bien? Mais pourquoi vas-y Wenge ati bati? So baso eka ba jiwa na bati ba bakitiri Tom tuka jibe utika ministre ya kitiri. Mais amise balili. La po baba de tourner mbongo to balani. Esengo ko sala bango donc au moins mutade se ko banolela. Po jibe mtazu po swana. Donc jibe comme si tu comme ministre ya kitiri Mboki bongi. Ba mise to comme nesengo. Atukana bato ba beta ti ba osonga. Pourquoi? Parce que la réalité parce que c'est différent. Hein? Cause à la musicienne, cause à la ministre, ça n'a pas dans le lobby, il y a un lobby non. Oh yo, j'ai bien la génération ya ba zaiko, ba ok jazz, ba nini. Tant que la musicienne a tamla na voiture bien. Tala ki motema malamu lokwa ba tiko ba jibe ba wera na bimisi mutu.
orchestre bimi ya sika bazongi boazongi na ba voiture esele sengote mère no bena moni bena no yina car bena mona ngauti poto na car esele sengote mzuku tu avanda kuti bakufa kuna atali kasa pa matinda te mais wengezo la kisa no babani ndaka ofutela ndako no ofutela no ifeza kitoko bani mais tilo ba mise nyonso ya ko ya nini bakufina ba mboka ba parana bango abi mebino ba wengene boyena matolo na musique wenge era matolo te wenge c'est musique orchestre ya ba patron wenge c'est orchestre ba shigete wenge c'est orchestre ya ba patron batolo ni obimbo ke sengambo te dès que so ba jo ndenge wana ba yoki ke no sengambo na bureau balongolio il faut fanatique yemoka se pra bengi yo apesi mbongo ya batolo te kasi lelo ekozala sumbongo te ndenge nini yo mota iska tozokende bilangiza te tozokende wapi est-ce que musique no beta ndenge zo beta susu ko ore le président ya kala ndenge na ye mais musique ezali bilanga so bolobi musique obeta susu te biso de souffrir ça pas compagnie yango ba tuloka ba wera na ba jiba na faut féliciter bango ba blaze bula ba le maka faut féliciter bango mon po to beti na tiki wenge mena kina bana oke no na sali inani na boto la bana oke mais so na sali inani na wenge na homo na pe changement so le batiki bino pe bana oke ngo lelo actuellement batiki bino bana oke manda chante lobi zaki contrat à 2 ans 2 ans il est qui batiki bino kombo bana oke qu'est-ce que vous allez en faire bon ça l'on est pour zaki pene bon damé te ba odame te fo nende mtu kudamisi po fo wana na bana oke zalaki te ngomwana yango ndem te demisi mwa muni no oyi madilu tanga longi na oke jazz vesi mara ba yiko sala bana oke batikili madilu wenge oke jazz ayibisa ki famille ya franco ni nabi komone za kilo na kokango te so ito saki ensemble na ba madilu ba simaro ça va po wana ngana koka mais kombo ya oke jazz ngai madilu na kokango te fona tikango batu no tika ondeni yanga kana ko sala miti system yaye vous comprenez n'est-ce pas parce que les équipes parce que ba yokana raté na il y avait de ba conflit na kati wana conflit il y avait simaro na madilu conflit ya madilu na kati ya oke jazz non non bayokanaka tant fait simara longwe na ye fait simara binga longwe na ngai bayokanaki tant madilu atikali tanga tikali po azwa kombo wana po wana ya tupisa oke jazz ezaki passe na Marie Louise na leka Franco mais kasi bako beba na tendeni mais mon premier kombo wana bosiko bango liani yo kisiko kende na yo jusqu'au tikili baoni elo ni yo tikili bango madilu tikila bango ria parce que bana oke c'est oke jazz simaro Franco simaro après que ça va Joski ba nini pour batu ba côté simongo na oke jazz so longoli Franco c'est simaro tala ndete banzembu ya vesi maro ti lelo si la raté ezo ko tsaka mbongo zoli sa famille ndenge moko ezali ndenge wenge musique ezali so tenze mba jibe si la succès o tenze mba wele si la succès o tenze mba blaze bule si la succès bo oya yo ngo ko lobeti la tolo yo ba be ngayo na wenge eza wapi ha Luba bakasi nabi Ibrahim te na Socrate faut pas ça baninga pe courage on prend la vie faut pas ça pour courage banini pour ebeta te on va mais avec que bino nzema Ibrahim wana osakana nango non eza nzembo mais na lobi okola madene madesu mais so etekamite ma Brigitte jovanda na la madesu so moi mais pas nzi banini mais so etekamite olobani ma Brigitte olobani ma madesu na etekamite ozo mona te mais madesu ya somo mais mudisa kola mama desu ne kuna etekami bonani to pesa nani nana teki madesu ne ko me bana
eza comme balbum mususu batu mususu batala ngo bayoka ngo na bandako yoka koto na mataki mais batu fo bayebisa koto mataki wana eza yote batu ne baweso koto mataki kitoko ozomona mais yo moko mona yoka bon ma biche ta kolo bon Moïse oyoki madesu na kitoko ozomona mais madesu na kitoko mona numta yoki yango mais mutabalabala yoki yango mais kisa mutabalabala ne mutako yebisa yo mona okumisa mama maula mingi toko mais muta ko biso fure madeso muta balabala abia tuka madeso kitoko et yalo kwa album susu ebe ba beta na bandako suko ba biso zo no okotite mais nazo tamla zo ko banzemba ngote ndeni ya ba frère mais ben na moma mabe ba wera la jibe matata do ba panzi donc ba to mabe ba mémoire batu so ato bimisi nzembo ya danger salisi pour ça la succès ya passe bato tanga mawa shibe na wera so ba shibe walunguni mawa na bato yaki nango matangi sili wenge ezalaki na soki na pavillon nini soki na ba pavillon nini lelo pavillon ngo ezongi comprendre bakalibe ba kufa shibe akufa wenge wana kufa njo ba ki na pavillon. Donc bato na bali bakotika na ba musique c'est ba bongi mais yesu ko il faut luka tena siko bobo wela bambongo ndetu bambongo ya defao onga so ina 500 kapa yo zongi ya yo mais zongi sa 500 ngo lo ba famille ba kotika na 500 tengo wana ba ide ba shibe bambongo na yango ba shibe ba pesa bada na bango le so kabila mutabalabala. Mais bah tu peux bien ça bango wana IGF wana ba bengisa ba musiciens so ba yembela IGF nzembo contre ba fraude contre ba corruption ba musiciens nyonso ego sala bien siko so landango mona mutamta ko mbona ndenge na ye po jiba ya jiba ese contre ngeza bu po yo senga mbongo jiba ko senga yo eselo soni po so senga obeta note po ba ochoku tukate eloko texte la disque bazoka ba tête wana ba texte ba voix na ba voix ezali texte la disque voix ne ce texte la disque te tala lelo feraye lo taka fera zo yemba boye osoka okite wera baki ko yemba ya fere el kolela na ye lo déjà ki la voix ko teka disque lo yango mona kitanga kei aseli disque esimbi. Non, on a rien à voir au texte à disque. Mais yo ça journaliste na luka bango te. Yom to yebi bango yom to sora bango bien. Na bien tant de deux albums et teka mité yo teka disque. Faire ye lobby awa pour à cartonner. Petit na biso fali aye lobby pour à cartonner. Osiko yo ça soit album sous. Osomona. Donc ça va voir et texte à disque. Ndenge nza masana ya mokili il faut lier na sima ya mutu. Comprendre? So batino lier na sima mutu wana, on voit na sima mutu wana, kangama mutu na sima mutu wana. Yo yemika de na so vocal mo bi bale ministre de lobby no ngai na kenanga na kesa mvuma nanga. Wala kindoki. Yo zela. Comprendre? Tala ba patience o ba juna ba kina ona ba pire. Juna grand succès juna mombafu. Donc on dit non so bazo compter pepe kaliba compter juna mbafu koma ko longola succès na ye mais aboya ki patience wana esala ki yango comme c'est juna mbafu lelo yo pepe kala tikla honneur ba pays Afrique bazo lela ye Europe bazo lela ye zo mona donc asina ki penda no biloke bela ba lia benesika moko tina suka donc juna zela ki yango mais ba mise msu il faut le bozela mais bozo presser non non ngai pour fanatique ko saka yo eloko sala kina wenge wana non ba monto no mataki yo monter ya c'est bien mais on monter comme les gars JBT pour ba toi ko tala monto no te ba otaka JB ba toi ko tala te ba otala wera ba toi ko tala te ba itala Blaise Bula na suru ba mona ale makaba donc biso to ina sima na moto so liembela ko lia na sima na batwana au moins. Mais ce qui JB, je crois que JB, ce qui a aboya qui n'a eu. Abi contre les athées. Est-ce que le producteur a un produit? Yo, le bel en tant que journaliste. Producteur, ou un JB a bien bon et ou a bien bon.
to meka ko mbala liboso ba tutu no to signaka ba contrat to na ko signer ba contrat on a na biso no so ba fondé Masela ba dili Masela to signaka contrat on a na nini na sima ya Temba wana jibena wera na poto biso no so yala ikona ba mise no so wenge après ka jibena wera mtu alaka te tant jibena wera ba se aboyaki kasi boke ne beta bali no beta na monte bino mtu kine ko seba contrat ko ne beta na bino talaka ba bina jibena ba pesa jibe $20,000 wera $20,000 bato misu batikali bala na ba 15,000 ba 10,000 biso batasi ba 5 7,000 ba 9,000 je vais on va faire chabo ouais maman na sala na ngoto daso kabio na balabala bosiko mutu kwa jibe mutu ndengwa ongo sense contrat na yo ndenge moko po abeti kana wenge na yeye moko abeti bafuti na kashi ya orchestre o futi so kashi ya jibe so yo de même oye na yo te bana ko beta na Blaise Mbonda, problématique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc nous sommes ici avec Blaise Mbonda. Donc si vous venez juste de nous avoir, nous sommes avec Blaise Mbonda en train de parler, de sillonner sur les actualités ainsi que tout ce qui se passe dans le domaine de la musique. Par là, j'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont fidèles à Congo Mokili Télévision, spécialement à Edo Biebina depuis Toulouse. Mais salutations spéciales à toi, à Adrien Touzéo depuis Birmingham. Sans oublier Christelle Louzolo, je te salue depuis Toulouse aussi. Et mes salutations spéciales aussi à Junior Paulino, mes salutations spéciales. Et à toutes les personnes qui sont fidèles à Historique Culturel. Mbonda, nabi kelelo au massacre moi la bateau. Mais bon, dernier mot par rapport à l'émission Nabiso Alelo. Bon, nakoseka na baninga na nyonso otokira bona wenge. Botikara ba komasala musala. Soki bazala ko bengisa biso na bolingo na bango, pasa bengisa biso. Soki bana bolingo na bango. Ko biso to ngwa kala. Bango ba bengisi de bango. Mais bolu kati boto profiter to lia na to senga bango de ba pardon pour to lia. Mais so tika na ba focal na yo mkembo sala wana na wenge donc pour les comme passe. Donc faut causer là ba benga yo. Ça va bête. Ngapi ya benga te. Ngapi la benga te. Même ba biso ba benga to ko ndima présenter. Poko ke lem su na répétition wenge ba no telema ko yemina opete. Bo baza mitima bête batwana bala mwa mitima malamu ba ni ba mona ba mona mai bon. Après voyage ba biso ka to kutana ba retour. On prend makambo bomba sine kuna to yebite. Maman va sur le kuna ou yebite. Le tout ça la patient mais bandoka bolingo même à bezali na été présent JB na mutema ya malamu a bien ça Marie-Paul. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, mes salutations spéciales à toute l'équipe technique de Congo Mokili Télévision. Sans oublier celui qui est derrière la caméra, Kevin Léou. Mes salutations spéciales à toi. Et mes salutations aussi à Sims Esseliana Kabafoset. Sans oublier Kapaskilokwa de Management. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. D'ici là, portez-vous bien et on se voit à la prochaine. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.